Nyangala kat. Tufi. Busumba. Nyama. Ogoyeba. Ogo baby na yo. Yo, kotombora maboba de. Loba. Pamba. On va tous changer dans la boue. Même on a le site qui s'abat. On va se faire un site qui fait le dans la famille. Encore un jour, suite à maman, il y a maman en bas. Maman en bas, elle a un peu la yellow kuna. Et puis, Bemba et Zinani, c'est la personne qui somme. Yo, quand il est Bemba, Zinani, va dire la kuna. Et Bemba, yo, n'est vu. Là, il a comme un niveau de renouveau. Là, le ciel fait du bain de couleur. Et ça, il va rester pour moi la première à ma cambo. Donc, je vais te dire vraiment comme ça. J'arrive, je tape un peu. Mais je vais tout de suite. Par exemple, programmer à la 21h, maman. Là, à Paris, tu auras 1 heure du temps. Et le temps d'arriver au fait. Ça, de mon programme bâtiment, ça, bah, je vais aller à la 21h. On a bas à Carinta. On a perdu les vaches et les moutons ensemble. Moi, je n'ai jamais été sa copine, en fait. Même maintenant, tout au grand temps de la jamais, la Karine. Karine, je vais continuer à faire la tire le pain au mort aussi. Je vais continuer à couper, je vais mettre à la Google, je vais continuer à démarrer parce qu'à couper sans fonction. Ok? Tu vas mettre la Google, papa, la barre au monde à la télé. La joie, la naïe. Non, non, bah, la été. Et puis, ma question à Belgique, il y a le cas d'armement sur le métro, tout ça, la mitou. Toko linda toko betana na suka ne bongote abimisa bebe silicone na ewana orieta abimisa bebe na silicone evi ebembe na evi mbala joba marionnette ebisa moi sinon na parce que belle famille na parce que les siko ba bete na Google tout de suite dans une compte vidéo porno bon mon voilà. Bon, mon a une matière. Il y a une affaire répétée. Il y a mon bail à la statue, je fais la profil à la page. Azan, papa, moi, on a un bail dans la tête. Azan, le bail dans la tête, on a beau un cas, là-bas, on a matière montée dans le Azan, la matière montée dans le là-bas. À tout à l'heure, Aïssa, bisous, bisous, bisous à tout le monde. Bisous, bye. Hey! Okolela. Pamba, obimisa ba gromo, mais tokosilisa yo. Tokosilisa yo. Aza penza mama. Ana valer. Aza na valer. Batonda valer. Okolela. Bimisa maloba o bimisa. Finga okolela. Okomona okomande pire zoba. Biso nde tozo ningisa yo. La baronne kutu muta ningisio. Biso te. Mama ye au krakeleo na nini? Yonde mutolala komona ka Karine. Obandi yango lelo te. Tala bandoto lotaka. Akobengi lwango wapi yo. Bomona na te. Bomona na ta bomona na te. Bomona na même pas. On s'en fout. Ozolo bango na pluriel. Ndoki nde yo. Na miso. Okomi tozalaka deja. Stop. Yo komi niveau mona la baronne. Yo zaka na C ya la baronne. Kaka nde titre ya ministre des affaires inutiles. Mutezako sala yo soki bakanisa ndenge nini. Alors na français wana olobaka etant que mémoire vide na batata nyonso lali na télévision yango wana otinga kosala ki importance lokola posa mukolo mukuli ya Karine Mokonzi oyo memo ba exaucer tant aussi babotami yo bima déjà mabele
alors siko yo okilobaki okomi lokwa kari no yo nde ozobimisa oyo ozalaka nango banda kala yo penza la baronne asasi okosase asalaki yo nini olobi 4 live na mokolo nakanisa kozwa 15 na mbala moko loba wa mokolo ntaba sasa yo nde wana yo wana yo wana yo wana yo tala maloba esili ye yeleo azangi maloba bandeko ndeko mwana mwasi oyo aza tala likambo moko te aza na eloko ya koloba te ndeko mwana mwasi oyo bengisa bato na 21h atoka bana boye auta wapi oyoyo aza koloba pe soi-disant général Mokonzi yo webi nepoka Mobutu ministre na ranger lokola général Mokonzi totia kuti nanu grade ya généralité ranger oyo aza incident webi valeur akutaka devant ministre tala oyebi teke général Mayele ntango azalaki incident akoko gifle ministre soko osali kaka pati erreur moko devant Mobutu ya gifle ombata mpe Mobutu avandi calme ntango ozolela ya tuni te komitungisa te Mokonzi abomi kaka ngungi azalaki na litama na yo bongo sikoyo yo papa azalaki sikoyo des affaires inutiles ye mpenza alinga kosambwa antuka bandeko nazeli natala makambo mwana mwasi ya koloba apart koloba bali na bali promesa na bali asilisi bali ya batata ya bakoko ya Brazzaville ya bendie ya bachinois ya barasi nyonso lelo oyo na solo wana yakani na se eyakuti na se te ezaka partout na bali nyonso alialia donc so mobali azwi ye kaka na minute wana abosani nkombo na yo orabengo robo omona bengi yo papa Matondo na mbeto mbala moko olobika baboyi siko azoloba moto naza na ye nakobimisa ye te me tika nabimisa evi ozobimisa evi po lula ye azoba siko contraire evi akrakanga aokraki yo na nini amona yo te aguta yo te eloko te kaka na foto tala moto bamoni na foto alauki azwi liboma azobenga pe ex na ngai en tout cas balobaki libome ya volonté me na libo ndimi teke libome yaka volonté libome ezali nde soki nde moto alangwisi yo na motela boye kokamwe na moto yango kuta yambi ye Raisa Mpungu Tumba Zazu abanda kozela makambo moko extra me bisika azali ata botali na baimage bokomona mpenza Raisa Mpungu asepeleka ntango baki bakombo ya libo me bawana to avandi mpenza azobotaka courage ya kobota mpo mbongo ekota kaka bon en tout cas nasepeli ndenge ozala na eloko te aza mobali ko yango wana azolanga mama ye kozanga maloba soni makambo nini ozoloba okoyela makambo nini mbala liboso ene eloko te okoyela makambo nini olobi biawa nakoyela 21h nazokende voyage nakosala stop sikoyo 21h yango wapi makambo eno alozoloba ndo ya chaque jour likambo nini mama kombo ba mokulumania edindaki na nkilo lingi to bimisa ngo yaka okofula makitoko on s'en fout oyo eza lokota na manipulation zuwa balingaki ete
Maman il m'a dit n'importe quoi. Tala kanda nenge komi na okomobimisa maloba boye. Tala makambo azobimisa. Ozobondela ye. Donc ozofinga mama ya Evi, mama Henrietta, pote asala tout a aidé yo avec sa Karine. Alobaki tala bakomofinga nga pona yo tika. Okofinga makaka. Okozwa benza biloko no. Okozwa ngo. Mutazo souffrir eza yo. Mutaza na dibome eza yo. Osangani tout d'abord na bakizengi. Bato souffrance na souffrance. Karine, en tout cas, on a kolobaki Karine a souffraka. Banda zala na kinichi awa. Fozaka na banere. Karine, aza penza l'aise. Oh la baronne. Maman Henrietta. Ndoi ya koko na Henriette. Finga oko finga. Awa, tozana yo. Oko suka ma bien. Solo wane kolongwa. Olobisi, biso to lobisi nde yo. Yaka olela. Nyangala kata zalaka wate, nyangala kata za yo na bagizengi. Yo teme de télémisie, c'est la baronne na yemoko, maréchal. Atela mi po ningo sambisa. Stop, Karine na tina zoba ex no nyoso te. Tali ba oyo bali wana. Poso to aloba zoba ex na yo. Yo mutu baleki déjà 388 personnes baleki déjà nombre wana. Karine pesa na temps ya kene lukaka batu wana tout. Na batata nyonso olali na télévision. Ba koko osilisi okati na braza. Obani na ba pêcheur. Oke sukisa na batu nyonso. Alesiko Karine. Abando zulukilo batu wana. Karine ango zoe nani. Mungu apomekaki na biloko. Aza ikone. Yonde yakawa. To la kisoke boyaki mwana. Ya ministre des affaires inutiles. Yomoko bima inutile. Continue. Eza vrai oza mwana ministre inutile. Waya. Ba mama bandoki abate. Atukoza na likamba koloba te. Makambo yango yango yo. Ah. Makambo yango yango yo. Elengeza wana. Tala likokoma. Sonia. Pendant ce moment, on a prié rien. Ozolo babilobela. Siko d'après to ke talani to ke talanda kuna yo to ndaku ya famille to ya nani pozoloba biso tozana elaksini esa pluriel elaksini tibose belé ilobela on s'en fout. On s'en fout, eza famille ya yote. Yonde wa lukuta ozo chanze maloba. Biso toza wana, toko silisa.
Azana mwana. Ana mwana. Oyebela ye wapi. Yango yokanisi la baron Karine Mokonzi. Asa mungwa omeka ye na biloko. Eyo. Asombi bolingo te. Okoloba nini yo? Yo muto mona na ete. Okoloba nini? Okata soni te. Sia. Te sali au froid. Azali mama YouTube keba aza mama YouTube pe olobi bien batu nyonso bayebi to yebi aza icône mutu alobango le grand mopao mutu alobango eza ministre des affaires inutilitaires yonde nini ozoloba nini akokoloba makambo batu de pona nini pona ba image wane bima mais non wane image babenga yango image érotique eza différent na oyo ningoloba bimisango totalaka yango eza érotique eza eloka somo te eza neti yozotambola otiki libumu libanda soko oyebaka te en plus nayeba image yango te soki bomona yango nini eya mpenza rien du tout eza rien de biloko ya mabe oyoki loba ye wana aza kaka icône la baronne loba taba yo nde toilette publique ozalaki oleki pa na nani ozwi bapel anonyme donc eza déjà déclassé bapel anonyme donc wana yo moko oinvente yango po yo moto omesana bapel anonyme banda kala landa bémission oyo loba na ba 2015-16 ozo accuser batu déjà na bapel anonyme yo moto osalaka yango wana okosi déjà kosa kaka continue kokosa sorcière eza yo nde mama no moto abetaki zeke bato bazotuna te yo moto oye na likuta c'est normal tout à fait normal nana otyonso to malili yo mwose bakisi yo ozotanga kombo ya mama Henriette po aide yo paloba la baronne tika en tout cas mama Henriette kuna za te na moma oyo azolamba fufu nazolia kitoko yo nde okovivre yango okoyeba nini je ne sais pas trop croire en fait okoyeba nini okoyeba rien poza na rien ozoya polobake nga na kosukisa la baronne okosukisa na nini oza na rien oyo kuta ya tim bilokos asala ridicule na première émission mais balukaki baide ata moke bakomisa makambo ne tout droit mais oyo ozoloba tala kaka moto yango ozolobela avandi na mawa po aza kozela makambo te aza kozela ko te bien sûr akobota courage po akotisa mbongo na site na ye mais tumba zazu raisa mpungu aza kozela ko te akozela likambo mosusu loba na yo tokomi soki zengi awa ngoya o obosani na kobeta zeke bisika yo kende ya tro akoya kopekisa te basangisi mayele kindoki te
Yo nde mutu akendeki na ndoto ya Karine. Yo za fo morega biso na la Chine toza na ba vrai barega. Yo mutu wana ozo touché, ça ne veut dire absolument rien. Dans ozo touché que oye la ngai, on a la maman après les kotalo boyo kanga. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.